Sila aza petite Belle-Vie Kandi. On va retenir le lot. Makamunyo so o Belle-Vie Kandi sala na o azo sala on ka Sila sala atambola kala makola Belle-Vie Kandi. En tout cas, ils ont qui ni mon église. Donc déjà, Bola Madame Belle-Vie Kandi, titre, histoire, personnage et qu'il n'a pas de père. Na profité pe nanzela maman Belle-Vie Kandi na pe sa ba sino so baba la mbote na bino. Ba femme mariée tout on no so bino ba bino c'est leur mbongo. Femme mela masanga. Api bobali na top 28. Ndeko nanga mobali yaya. Poser bandele émission bordir makasi boli kama. Na pe maman Belle-Vie Kandi mbote te vraiment. Maman boli bali uti wapi. Ya on a le bikas à sa femme légitime. Moi so babali na top 28. Babali sera ba mwinda kolema te. Si on a une forme ya Zuma, na mutuna na libandi, au moins na bateau Zuma bino roi 7. Na Zuma. Donc moi avec ba faut de mon neuf, on comprend que oyo ba tendresse. On comprend que oyo ba mabumo oyo, ba forme mabumo, deti moi zemi o babarizi. Bango. Ce nous a solidité au père de l'oiseau. Tant Zuma comme un niveau ce que vidéo madame Belle-Vie Kandi ngata madame Belle-Vie Kandi elle était ni nassé. Moi ce que c'est que Zuma vidéo c'est que Zuma qui pembe petit côté mutolu. Zuma madame Belle-Vie Kandi baluka kangi abaluka kangi stop. Zuma non. Ce qui muto comme madame Belle-Vie Kandi. Avec Zuma pendant les lots na joué le roi mobile nanga famille Zuma ba wala ta pour la madame Belle-Vie Kandi le roi la campagne ba député o ba no ba na mboka ba joué na ba sesi ba elonga madame Belle-Vie Kandi ba kabol na village ba mwana pambola mi na lo ba na yo mwana pambola mi mwana bongi tala mwasi mwana zui le moi ba na mo Zuma ya rabana ke alati pour la madame Belle-Vie Kandi o sesi mwana ba short on peut se la ba on ti wa minti maté. Qu'est-ce qu'on montre? Ah, comme ça, on a point bon. Tu me dis, mais quand tu es c'est ça. Tu es total là, tu es total là, mon colo te baille. Où mon collandé? Total là, non. Tu es total ma vidéo là-bas. Total là, où mon collandé? Ma colonani. Ma colonne Ma colonne. Tu vois, mais ça va tu madame Belle-Vie Kandi. Bon, comment tu attends ça la analyse? À la tinde nini na c'est ça là qui. C'est que na kawana batu bo comprendre Zuma. Bato lokwa bazuma balala na photo madame Belle-Vie Kandi pour rappeler ndenga skiti bato azate au niveau ko sala analyse à mutu bongo eza normal to la Zuma ndenga za na passe à fixe là tatambola na sakine on va na kangi Zuma na nzela filmer ba filmer la brosse mimi tala non madame Belle-Vie Kandi a pexé biso. Mwana batu ya Gabi asiliki aye a cœur ouvert alobi oyo akosakana kofinga ou bien ko recadrer maman na ina ndenge ya mabe en tout cas soka za mobali akangaka déjà makofi soki aza makasi abeti so pe kuna za makasi abeti. Na contexte na c'est Rabeta Matro. Ya tika boye. C'est na contexte na qui Rabeta Matro. Si ko beto mo super risque ku filmer. Ya. Tam ngai ndi na vandi boy. Mais maman na biso za respecter. Na za respecter. Maman na bango. Pourquoi na bibongo? Pourquoi? Moi mkika mtamaka mkolote. Ça. Olingo linga te vive arrive na ba téléphone na biso to longo la. Ya bien ya lomba déjà biso boyingo do attaquer ou attaquer ka wa. Na lobi na. Olingo linga te vive arrive na ba téléphone na biso. Tout le monde a pris mon tâté na fenêtre maman yi. Maman zoli. Chigo. Maman na fenêtre. Malami sous. Mais à sa petite Belle-Vie Kandi, tu vas MK baloba bon moi parce que analyse bon bon mité ma be balinga sila te comment me bolu ba makambo ya tikela jamais ko sala mo be ola itsango yo kasi sila so ba ta ka fana ndaka ka sa balo ba bien abi ke bo ma bolo ba ko sa na sala ngote
Est-ce que on a une autre enfant du bonheur qui m'a le bébé dit que déjà vrai, oui. So na si émission na kenda on a très à l'aise maman mais c'est solo. Mais moi na so ba 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 kosi so ba ka si la zo après na so ba si la ba ba na téléphone te ta si la zakana batu on a bevina ba nete ba te bevina ba samote ba fana na so ko lever na madame Belvi Kandi to mele madame Belvi Kandi. On si la ba bino ne mo ko se le makam. Oh. Ni na ba bino sale le pa ya ba batu ta mbolo bati. Est-ce que ça dem loko? Siko. L'union sur le diversaire, madame Belvi Kandi, c'est un fanatique vrai. Mais écoutez, il y a un SBP, c'est un fanatique. SBP, c'est un fanatique. Ah, ya. Exactement, qu'on s'en va trouver internet pour quoi. Et là, on est déjà SB à Sala dans le monde lisible. Là, ok, pas mon c'est ce qui est vrai, fanatique. Incapable d'organiser ta marche de santé. Ya, nangayi. Ah, va partout, le mot qui est demandé. Miss, tout ça comme Miss, bon, bah bien que réunion, bah Miss tout à Congo, bah couta na banda na 16h. Lolo pas roya. Ya, lolo pas Miss. Ah, mais je ne pas ya. Parce que peut bah c'est un abisso non bah li pété dans ma théâtre mboti na binorak. Na ba obokoli na ma théâtre bo éviter brobala to brobala ka te boss na binorak. Ya obodi mo kiasi bo dozaka ne bandeli boye sa monter ça ba mbote non na ba mbote. Tout ça la ba mbote. Ah d'accord. Bah c'est un abisso tout à théâtre ba AGKI wana mibala sûreté mbote na bino. Ya lobaka ba ser ko ba te AGKI. Ba ser na biso. Toto ba ser da ba ser ba promettre. Musu bino tab na au temps de la fin. Donc na ba ser ba promettre na ba temps de la fin mbote na bino. Oyo boyaka po bolobelela ngai ndeti biso bato bakosala kijalo lokola Belvi Kandi na basila mpe bazalaki bongo mwana mokele moteke na ye Belvi Kandi apesaka mbongo 3 filme na avance moto abangelaka mbongo te kasi biso nyonso anaka moko biso osama mbongo asala no na remplace de sila na famille Bota tika boye na remplace de sila na famille Bota ndenge ya nokumisa madame Belvi Kandi alonganga siko na ye na remplace ye. Oui. Donc déjà des retours famille Bota na zongi. Oh non, c'est pas le bas qui n'a qu'à la tour recadrer bang. Tout ça la défense et sécurité madame Belvi Kandi. Ceux qui bango ba aucun de plus, ils sont stockés pour le mona bango to tika la tête. Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir. Oui, Kamama Kanangayi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre des cas, c'est l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur Auto Bascule Télévision. Nalobaka toujours, bango kuna bako takataka biso kotoyo. Toko sala musala et puis toko pesa vérité forme. Je suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec 100 monteurs. En tout cas, bon manka qui est ma kasi ba famille bota mobimba o nyonso bozala kana bolingaka 100 monteurs. Lelo vraiment na yoki bosinga na bino na ye ko lukaye na zuye na memeli et pas na bino pour na boyo kaye parce que bon manquer makasi surtout dio o to sala ngo kala ko banana chaîne ya Jemima Ibele lelo so tokutani na ye na Haute Bascule Télévision. Voilà, je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à Esta Morena, la parisienne d'Elix, la maman. Elle a dit na Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle dit no Mikebi, maman na Beril Kezia, Lou Oussala, moi Siangani, ya papa, Blondie, Lou Oussala, et pourquoi pas dire un grand merci à Josiana Bokechu. Josiana Bokechu, moi so Yaskini, moi si Oyo Yamukusi Atalo Yambunzu, Josiana Bokechu, vraiment mon ami, big dédicace na yo, ya ngo wana. Merveille Mosango, Mobaliangani, ya Kevin Mangungu, MK modèle batonga kabilamba ya kitoko merveille mo sango mobali ya Kevin Mangungu. Rema style kokuta Sandra Riziki azala kawana pona ba make-up contacter Exode Mikebi okokuta Rema style les ala kawana pona Sandra Riziki. Voilà, c'est par ces noms
que nous débutons notre tranche d'aujourd'hui. Comme je disais, je suis avec ça, mon terre en tout cas. Bon, mon qui n'a pas attaque, ni bima qui lelo, tokoyo comme pas ça mon terre. Ça mon terre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Nayo Exaucé Mikebi. Donc, déjà, beau assurer que monsieur Koleka Bokatate. Oh, ils allaient tout ça, monsieur. Oh, t'es ma boîte les kate. Ah, t'es où, Koleka? Ok, donc, déjà, le monsieur Koleka, mbote la famille Bota partout dans le monde. Voilà. Donc, famille Bota Mokil Mobi. Mais Sylvine Zoli, petit frère, non, ça, mon terre, mbote comme le grand sœur propre, ma mère, MM Bote Nayo. Voilà. Madame Belvi Kandi, Poutine et critique congolaise, Mouto Ape Sarakimiate, Mbote Nayo, maman Belvi Kandi, femme légitime. Na profité pe nanzela maman Belvi Kandi na pe sa basi no so babala mbote na bino. Ba femme mariée tout ono so bito babi misela mbongo. Femme mela masanga. Api bobali na top 28. Ndeko nanga mobali yaya. Oze bandele émission border makasi boli kama. Na pe sa madame Belvi Kandi mbote te vraiment. Mambo libali uti wapi ndi. Ya ona lobika asa femme légitime mo so babali na top 28. Babali sera ba mwinda kolema te. Babali bla sei ba senga ka groupe. Babali sera vélo king ate. Donc madame Belvi Kandi bali sera vélo king ate 4x4 to les kate. Abali seri ba senga mutuka. Seri ba senga ka kolema te ba senga pena panneau. Parce que panneau solaire munene. Seri ba senga groupe électrogène. Ce qu'on a tout à $28 equity. Ce que madame Belvi Kandi bala ki déjà dollars zaki na 28. Donc bon ba senga ki na famille ba futa ngo na 28. Femme légitime na peso mbote ba sina so bala. Mbote na bino na sima madame Belvi Kandi ba femme légitime boza valeur na bino ba so boleta ba alliance. Donc déjà na ko na basi ba bala ka te. Ba so pe ba sert na biso non ba bali pété na ma théâtre mbote na bino rak. Na ba obokoli na mamba théâtre bo éviter bobala to bobala ka te mbote na bino ka. Ya obodi ka mo kresi bo dozaka ne bandeli boye sa monter ka. Ça ba mbote non na ba mbote. To ça ba mbote. Ah d'accord. Ba sert na biso tout ya théâtre ba AGKI wana mibala sûreté mbote na bino. Ya lobaka ba sert ko ba te AGKI. Ba sert na biso. Toto ba sert za musu ba sert musu ba promettre. Musu bino table na au temps de la fin. Temps de la fin. Donc na ba sert ba promettre na ba temps de la fin mbote na bino. Ba sino so théâtre bobala te mbote na bino. Ya surtout bao pe boza mibala sûreté. Nzambe. Bo misu pe babala na bango te. Ya oka bambote. Bambote kaka. Nzambe. Ba misu pe bobala na bango te. Mais au moins nda balate ana mobali mo zo promettre na veni mbote na yo. Na ba o pe bozala kala bala na bino. Bo éviter papa goya to goya ka te. Mbote na bino. Donc déjà le roi bobo na tiko pesa ba mbote c'est que na pesi mbote na ba abonné tout ya Hot Basket mbote na bino donc déjà la patrona batu tout au bolinga ngai sa moteur donc déjà nazawa ba question za la mikobi biano za nango ya ngai. Voilà, merci beaucoup. Big dédicace à Darlene Love, CPI de la presse, la Canona, coordonnatrice il y a Haute Basquille Télévision et puis manager Delix Papa Tigre Bambo Tebele et pas Inayo. Ça montait Lelo Boye to solo lana no mukie par rapport il y a film il y a Oezo le Kana Bella Production Mon Église. Mon Église to moni et komindungu koto boye pasteur nani pasteur nani balongo lié à longo une église a commis côté mususu en tout cas ils ont ni Mon Église. Donc déjà bola madame Belvi Kandi titre histoire personnage et qu'il n'a pas de père. Donc place de l'exabiso na vraiment ti to benga ke Poutine écriture aza Poutine écriture congolaise au moins ba tuwe ba baratenga aza metteur en scène ba tout surtout ngolo bani makam na bango te ba film même surtout tala na ba chaîne ba tout susu to ko za film to nango awa bo pesi ka ngane na vandi we na décortiquer film ba film même so ici là te ba tia même pas fin ba mo ba ka sa na film ici au moins bana ba vika da ko ba film na so qui a été fait na film so qui au ba kisi épisode moko c'est que Moutouana, vous avez génie même Batbasala ina de yo mutalekyo azati même polo ina pardon ngolo banini na ina lo baki madame Belvi Kandi na histoire na titrage na personnage o ça tibna ki ebala et qui ne peut des pères et qui ne des pères donc on peut rappeler ça mutu personnage pour un sentiment c'est ça ce qu'on fonctionne zarani tant on biso to faire to raisonner faut boire mutu X mutu Y na film madame Belvi Kandi na ko histoire ko pa oh yo et c'est ngaka fona lukadadi donc on a eu un suivi à Fabrikas comme le soir
Nani Dollar Star. Dollar Star. Non non ko penser madame Belvi quand elle a rappelé Dollar Star. Place wana madame Belvi. Attends biso to vandi boy to solo na Dollar Star. To ko réfléchir na Dollar Star na film. Na monika le voix humoriste. Oui. Loko la taza pena humoriste oui. Mais madame Belvi quand elle comprend que au moins ah faut ka dollar. Mayele wana. Parce que madame Belvi quand on m'a filmé ba vidéo le baza papa kolo baza ba nos baza ma pique film au papa ngonga. C'est ça. Je suis sous pasteur de Nilesi. Différence ya madame Belvi Kandi na ba chaîne mususu na bandoko mususu ya mwana. Biso totalara autobengara ba superstar, autobenga ba tête d'affiche. Ba tête d'affiche c'est ça. Donc toi ça film tu passes ba tête d'affiche. Madame Belvi Kandi soit longola calcul wana. Amo tepina. Yango lelo so rotali 600% na bela production. Ba to bengaka ba tête d'affiche. Tant maman Johnny Zaki na CD. Autrement ba tête d'affiche au film bimi to mona ya zanga raté. Faut ya zala so bango. So Hollandi bien et pour madame Belvi Kandi so baza ba roza mon koto mi balé. Ya na ngai ya. Donc c'est que aza parmi bato oyo a memi lelo évolution moko. Biso pe ba mettre ça monsieur to devoir to tchaka film ba tout cas ba tête d'affiche. Donc film ça la bana mutu o yazo mériter face à la film wana de pesi. So que ça mwana no ya groupe ça mona ko c'est que moi ah eloko mwana groupe ça on be mo rejoindre ah te oyo faut na lukaka Cardozo. Mais moi on a groupe ça là. Parce que madame Belvi quand ko type sur le quoi film ya kitoko. Non, c'est pour la côte on a fait un film oyo les autres va tout ça non analyse à film. Mais dans mon sous ba vie nango ils ont kende makba sans vie. Dans mon deuxième épisode déjà 100 et quelques premier coup to kolobaté. Donc déjà avantage madame Belvi Kandi. Mana le madame Belvi Kandi so ka sali même 10K na film. Na beta maboko pourquoi ça ba abonné vrai bataille ça ba tu ya solo ya tika boy ke ba tu ba beti ba million mais ça ba robot ba batali kaka yo nzambe na ngai na préféré madame Belvi Kandi abeta 10K mais tu bi que tu na ba solo 10K on ça na 10 000 personnes mo be batali yango ata so talent ya une année passée au kutaka 10 000 wana ça 10 000 wana après ba to ba commentaire comprendre ça même ba to na ba commentaire ça peut ba to yebi so continue à commenter ba film au comprendre abatati na solo batonto na bisa bato na ba koni ke mutu mo we bino obetaka ba millions de vues to pesi no ba millions de vues mais ya ba robot ya nani betaka ba nani kasi ba betaka ba robot na bien lelo bato nyonso ba ba diverser ba dans Belvi Kandi za ba fanatique vrai mais côté ya nani ya SBP za ba fanatique SBP za ba fanatique ya exoto ko sa bato na internet pourquoi na mobile bordi ngo ibuti wapi eloko nini déjà SB asala na mambu na monde autobenga lisible lo ok ba moni c'est que il y a vrai bana ba fanatique incapable d'organiser ta marche de santé ya na ngai ba partout molo mo kende mabe ça SB baza incapable d'organiser ta marche de santé na ba fanatique bana ba fanatique ya mais tout mon anniversaire wana bazala ka mais ba communicateur ba fanatique te na ngai bo sala wana mbe kutu na ba communicateur au moins na salle mobimba o no be ngo salle bazali no batuna belete bato ba ya wana soko tali forme ya Zuma na mutuna na libandi au moins na bato lo Zuma 1007 ando ba Zuma au moins na ke ba mitu oyo za ba mitu ba Zuma autant pas nous même ba fond ba tendresse ya il kamboni ni boy toza ni bandi ya ba fanatique ne ba ya ba fanatique ba ya te donc moi ba fond de mon neuf oko pa ke oyo ba tendresse oko pa na ke oyo ba mabumo oyo ba forme mabumo deti moi zemi o baba rezi bango donc pa na ke oyo baba rezi ba on va tout c'est ça na lobina yo o ta jibi na ke banani otebina mabele nini o ba Miss Lolo ya na ngai ya ba Lolo mama na ngai na ko se ire na binga Miss Lolo Miss aza missité ya na ngamo ba missité ce qui total bien ba Miss na muna pela ba tchebe na titrage mo pela Miss Lolo alobi Miss Lola kebisi Miss c'est ba Miss tout le monde va Miss ça ba réseau bon pour tout ça ba Miss biso ba sala ka biso na ba réseau télécommunication na biso tout ça lelaka tout le monde ba Miss o bana ba présenter biso ba Miss Congo ba Miss nini o ba représenter na mboka o bana ba sali
plante moto mèche bazui miss wana a défilé batie longi na ye siko lolo pe ba rotia ebongo ata la plante benga tena komba liboso ko keka na lolo poani miss tout ça comme miss donc ba bina ke réunion ba miss tout ya Congo ba kuta na banda na 16h lolo pa roya ya lolo ta miss raisonner ni po ya raisonner non ni po ya lolo pena ye na réunion ba miss a raisonner ki ni po ya siko to ba mo ba miss ba fa na ba tele il est miss tu tu ko sabat SB batikala jamais ko sana ba fanatique bazakani na ba communicateur bazana ba partenaire pour chaîne les chaînes collectives bazana ba partenaire ya chaîne bazana ba communicateur na ba communicatrice mais ça mo randi mutaso gérant non na gérant kasi mamste bo ba nga ba teka chaîne point so mutu mo muta gérant akabala mo wana to ba ni wateka ya tout ça va embosser les cartes. C'est bon, voilà. Merci beaucoup. Tant que le bilan maman bazala ba fanatique, batikala jamais ko ba fanatique. Na préféré madame Belvi Kandi asala ba 100 ans ba fanatique na biso vrai. To sepeli dit que madame Belvi Kandi na ba fanatique vrai. To boyi ba millions de vies à ba robot. Ya na ngai ya boiza mabe atakutongo préféré dit que ba tout vrai que 1 million de vies, il y a un robot. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer. Na ça monter, Lilo Boye, Todlanda qui Zuma, ça la critique sur anniversaire. Il y a Oyutukoleka récemment, il y a Madame Belvi. Alors, à comité à niveau, il y a décortiquer gain. Madame Bevala qui gagne, wana il comme mon nene, boyena boye. Est-ce que étant que mobali, ko vanda, ko ça, ko décortiquer biloko ya bongo na kati émission pour na mona mwasi. Au moins ngondeni ça mo. Boli bisanga madame Belvi Kandi za rato sexy. Ya. Ce qui n'est nous attendit au père de le roi Zuma. Ce qui n'est nous attendit. Un nerf nous a pardon, ce nerf nous a solidité au père de le roi Zuma. T'as qu'à Zuma comme un niveau ce que vidéo madame Belvi Kandi ngata madame Belvi Kandi elle était ni nassé. Moi ce que c'est que Zuma vidéo c'est que Zuma qui pembe ni kota mutolu. Zuma madame Belvi Kandi abaluka kangi stop. Zuma ono. Tala madame Belvi Kandi moi je suis toko moko so bato so batala Belvi Kandi na TV batala oh ma maquillage te ba filtre imagine bien et filtre te azala bongo biso to mona ka ye tuma lobi zo simbate kuna li na bila simbate ko tala azala ngoni ba mona madame Belvi Kandi ka filtre te azala ka pena bongo so ki Zuma komiti na point ando calculer madame Belvi Kandi chaki ni na se na libumuni na se roba la taki ndenge nini abaluti video na simo to mona de chaki soki buchu ona muna o bataki soki nini pour muto comme na niveau asala analyse ya mutu bongo to supposer moi si mo batemi moi sa mutu so nga ko mo sala analyse na sana latini c'est que niveau nini abebi singa moral ko milikolo do bazuma mbasala c'est que moral ko malikolo ya ona belo mo une fois soki mutu ko madame Belvi Kandi abisi Zuma banda lelo na jouer loka mobile nanga famille Zuma ba olata pula madame lo madame Belvi Kandi loka la campagne ba député oza ba no ba na mboka ba zuki na ba sesi ba elonga madame Belvi Kandi ba kaboli na village ba mwana pambola mi na lo ba na yo mwana pambola mi mwana bongi tala mwasi mwana zui donc moi ba ngina mo Zuma ya ba na ke alati pula madame Belvi Kandi o sesi ona ba short ba pesa ba ta on wa mindi matin parce que mutu a komisa mutu na point bongo te madame Belvi Kandi ba exercer pesa ba alatini ba balingi ba madame Belvi Kandi ati alatini na se tala nan ko décortiquer ko biso to tala ba to talika makolo to bae o makolo ndeni oti tala nan so to tala video la ba to talika o makolo ndeni no oti makolo nani makolo bangot siko biso to ba chama madame Belvi Kandi ba ko mo so tamba sala ba analyse alatini ndenge nini na se zala nini c'est que na kawana batu bo comprendre Zuma famille bota na sengi Zuma bolimbisi bo lobane mabete bo recadrer te aza mutu moral nde mutu koyaki ya bino bomonika mutu lobby ça ça la analyse wana ça comprendre madame Belvi Kandi la teni na se est nerf nezaki ndenge nini tandi nerf ezaki tandi bo comprendre batu lokwa ba Zuma balala na photo madame Belvi Kandi ko kapena ndenga skiti batu bazate
kalali. Au niveau comme ça, l'analyse à mon tout bon, et ça normal. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Mais là, on a dit, bon, c'est pire. Moi, c'est bien, j'ai la monnaie et puis là, les lois. Ça monte au ratin qui a un plateau dans l'histoire. La famille, elle a déjà n'a pas à vie. Qui n'a apporté Moïse Kassongo. Tu as ça la campagne, tu as la carte de promotion, de carnaval. Tu as déjà battu peu vidéo déjà. Donc déjà des retours famille Botana Zongi. Oh non, c'est pas le bas qui n'a qu'à la tour recadrer. Tout ça la défense et sécurité madame Belvi Kandi. Ceux qui ont aucun dépouille, ils sont épousés le monde a bon à la tête. Mais malgré beaucoup prison les lobos, tout le monde qui n'a plateau il y a MK Kuna à Koloba Zaki Claire à lobby les loboye Madame Sila Ndimtazo Kumba Azo Kumba génération Azo Kumba charge il y a théâtre congolais Azo Kumba mais pas Madame Sila MK le bon à lobby bon MK moi aussi moi aussi pour M comme c'est le prophète Moïse Kassongo ouais il bani na monde né on a apôtre Moïse Kassongo pasteur prophète Théo Pene apôtre Théo chroniqueur abisi la Kumba théâtre Kumba théâtre ah peut-être que si la petite Belvi Kandi ya nini boyo bordi makasi boy pourquoi si la aza petite Belvi Kandi tu vas retenir le lot makamunyo so o Belvi Kandi sala na o yazo sala on kasi la sala atambola kala makola Belvi Kandi na ko piso ba preuve ikambuni nyango boyo na ko piso ba preuve zambisa si la atambola kaka na makola Belvi Kandi. Tu as un exemple simple. Au moins, si la petite Belvi Kandi. Nous battons adversaire. Petite, au moins, ma petite folie bazala. Ma petite Gez Mawete, ma petite Dajou, ma petite Nani, ma petite, si la pas petite Belvi Kandi. Pourquoi? Tu vends à la mambaté, tu as ta casa à nos coiffés YouTube. Oui, mais surtout toi le commissariat nana commissariat nana takaza te souvent moi si na tellement pas s'imposer devant nana takaza la tsege a peine à théâtre comme moi moi ko s'imposer pas Belvi Kandi ala tsaba de ngi ngana na capable mais surtout toi no banga pour sa chaîne faut faire na pototi nana ko cha $1000 nana ngona théâtre ko ngako ko cha $1000 c'est ça tournage à na YouTube ya yemo comme ni nana na bato balobaka na misalela ka chaîne mais na ki pangote nana chaka nana ça sera tournage parce que Belvi Kandi a s'imposer à sa chaîne a osé à sa chaîne déjà budget chaîne ya YouTube bandi na $10,000 tala niveau mutano mo de musika tant que Belvi Kandi bandi chaîne si la zara na chaîne te pour mon gars petite Belvi Kandi Belvi Kandi tali batu no so bolanda nga na sima o bolinga ngai o bokumisa ngai o bosela ngai ki jalelo o boyaka po bo lobelela ngai te biso bato ya ko sala ki jalelo pour la Belvi Kandi na basila pe bazaki bongo mona mukele muteke na ye Belvi Kandi pesa mongo 3 films na avance mutabangela kambongo te kasi biso so na ramoko biso sa maman na sala na remplacer de sila la famille Bota ya tika boye na remplacer de sila la famille Bota ne ya no kumisa madame Belvi Kandi longa sko na remplacer sikoyo Belvi Kandi tali ba tout pour la sima il faut bosser là-bas chaîne YouTube s'il a pas aucun mot d'ordre il y a guide suprême il passe à la chaîne naï ce qu'on m'a besoin tant que ça la chaîne na bandeko basangale basa la chaîne bacha est bacha na kombo naï balimba komisa yo do oza créatif olingo koma lokola créateur na yo babité kozana sima Belvi Kandi et chèque pour na yo biso ko to soutenir yo de point que tout ça ce ko ba film bientôt bengolo batu obunda contre Belvi Kandi la première des choses Belvi Kandi a sa chaîne il y a l'andi na chaîne toki na deuxième Belvi Kandi a ina makamba ba communicateur na mamba théâtre zalate depuis batakinga depuis ba mama minzoto tete minzoto wela tete ba anti choc ba chic choc lo yenge ba nouvelle lo yenge au moins ba communicateur na ba communicatrice ba vanda ba lo bela muta théâtre jamais na musique nettoyer na so ba mundu ba kufa ba lo bela ba ngote tala mundu bilo rebela sala na mokili so ba vanda batala ba na mokili kuna nini tikala so Belvi Kandi lui so ba communicateur na ba communicatrice ba vanda pena boy bonjour monsieur bonjour ouais ba mo le bela théâtre na ba to batanga na ba ISC ba ifasik
il peine pe na mona ba tcha pe communication ba tout ba tangi ba communication na la gugu ba beti na fanfare pe na famille abimi licencié na communication ba moni na vendre na plateau bo belle vie kandi film na biso tragédie ni ba toto oh na ba licencié ba mo le théâtre théâtre za ke Sonia oui à l'époque tu as gagné 23 chaînes mais au émission théâtre aux arami balé si 23 chaînes émission théâtre puis émission théâtre là ba yamba kaka ne ba président de bactère au moins un communicateur abimate belle vie candidat na bande mamba communicateur le ba nyos ba comment ba communicateur le lopé si la comment ba communicateur a petite belle vie candidat wana D tu es na 3 na histoire ya ba fanatique à théâtre ba bazana ba combote tout le monde a la musique ba la ouais ensemble ba wengeme ba Kofi Phil ba latino ba nini donc moi venez que ba na OK so moi venez na mamba théâtre ba fanatique na combo mon la famille bota lilo ba nyos ba comment ba quit banane on est à 3e au moins ba tambola na makola belle vie kandi petite belle vie kandi ça ma belle vie on a 3e donc na 4e tant il y a bandi chaîne tous les titres na bandaki nango makila nanga mwana mama focha nani SSC la bisalo anoko sala film a titre photo que le connaît dictionnaire ba tout ba tira ba commentaire na début à chaîne asila ba mona sina lo sala film a titre au photo que na dictionnaire to lukan non mutele so ba mot difficile na théâtre Isabelle Vikandi muta contredit ngate il est pas landa oh mais le botala ba titre ba chak OK na dictionnaire que lukan ka mais si vous avez même pas présent, le vent de ça va filmer sous titre en Zoua. On comprend déjà qu'il y a mais le film, on m'a dit que film, ou tel titre, tout dans Google. C'est grâce à Madame Belvikandi. Ce que tu as dit, la chaîne assis là, combien de films tu as Google tout le camp. Donc à la limite, ah mais la net. Ce que tu as, et on a 4 ans, tu as 5e et joué. Pour moi, copia. Donc, on est malin. Nana yebite que ser na biso si la parole na bien ezali que ba agitation na ba fia loinge. Yango na des places à vendre. Ba tout batala si là na groupe Simba. Tia bandi chaîne. Si là ndo jeune français. Ah, ya parlons ngol bani. To bi mi ça ba fio ba jouer en français na tête ne ton tia ba Meta, ton tia ba Belvi Kandi. De jour mon si la pas na ramba fia français. Ya parlons ngol bani ni comme tu le bagay. Muta ela biso mambuto moi a jouer na français, lingala ma ko to ba mo français, ba nini ba biloko ba Belvi Kandi muta ela biso. Ya mais le total assis là. Akomoko bunda tongo midi pour que le baka français. Deko nanga mobali o mabe. Na film nini bo. Tongo midi pour que le baka français. Na le biso vrai. Ah. Belvi Kandi toke na 6e. Wana 6e. Amola na Belvi Kandi tina ba mot français. Amo jouer. Belvi Kandi a élève ce style moi si à théâtre jouer ba rôle tout. Au moniam sou maman, abaye mwana, aye soldat, aye ni bo ki c'est le style. Il est pas dans les personnes. Est-ce que yo eba si la jouera maman na ndako na mwasi na papa na ban. Te faut jouer mon smart. Biso si la zala kaka makamu libanda, même sous fimo lo yenge libanda, to étudiant mo meme lo yenge, lo bino ko mamla si la vansi tableau bien. Maman na ndako, apespe mawa. Azongo panan. Panan. Belvi Kandi. Ah, Nzambe na. Belvi Kandi tom so to lo ba Belvi Kandi za pa mba fo ba jouer ba rôle nyoso na théâtre. A jouer à moi, a jouer à maman, jouer à boy. Il pas commencer les formes. Pour ne combien d'années ça. Il pas commencer film azaki moi. Aye nani, il pas aye nani. Wana déjà comme na 6e. Il y a des 6 et ko kiteze belette. Et c'est non ah ya na ngalo ba 7e kasi. Belvi Kandi le biso idéologie le ba bazo ka cacher to tika mabanga. Tala début chaîne. Tala lelo, ba mo sa ka Belvi Kandi mo na suma banga kuna. Oh, non, c'est vrai. Maman, va tout balanda. Mais il y a un moral à l'obarbo comme un communicateur naït. T'es un nègre film, un nègre calme, tu as la théâtre. Oh, il y a bois qui va bandara bongo. Tant madame Belvi Kandi t'es. Tu changes non moi c'était. Tu changes pas comment mon trop bois qui me bois qui na manière mon be côté dans l'histoire. Tu dis que non tu constater film a besoin caché. Par exemple qu'on va vraiment constater film besoin caché. Le biso na to wata kuna ba 8e so 9e 10e ya qu'est-ce qu'on mamba cacha théâtre je dis que ça mbota likasu ta on a ta casa ki c'est ka boy mambo baby
Et comme dit, ah, nani, bon, après ça, tourner là, il y a bon, mais il y a combien de transport on est allé. Ils ont dit caché, ben, vu que natalité, tout le monde ça valait dans le théâtre. Le gars, tout le monde m'a bangé, mon tour, ça va cacher. Un système, il y a les maillots à jouer, les gens à peine à et comment bon au cas là? Mais ce que Belgique en est naté, caché à part, transport à part. Tel est le banc, on est commandé, caché dans transport. Puis, ça, là, il faut que Belgique en a foutu à combien? Tant que Babé n'a pas. Puis, nous, on a combien? Belgique on a fait ça autant bah bunda ba ça le faut pas comme araba près na Belgique il y a ta petite Belgique kandi maman si les tout ça que même na qualité image Belgique quand même de idéologie il y a des perches na retour à son retour à son ça venait à table ba type na table mon qui retour à son tout le monde ba nous Belgique ba ça là biso ka les quand même na retient épée casque ayo kaka ceux qui ba cou kota mais retour à son pas traiter ça, pas filtrer ça. Là, on peut tourner le dépêche dans retour à ça. Maladie sous. Mais à sa petite belle vie, Candy, tu vas MK baloba bon moi, parce que analyse bon. Bon, mais tu m'as bien balinga là, comment me le faire pour moi, il y a tiré jamais au salon moi bola et tango. Le reste c'est là so ba tant que na ndaka sa balo bien. Avec bon ma boko ça na bien. Na salon mote. Et c'est moi rani ndeti nga fandi bon avec le belle vie quand déjà oui. So na si c'est mission na kenda kuna za très à l'aise maman le baiser à sol. Mais moi na so ba balo ba kosi. So ba kaza si la zo après na so ba si la mbaka bat na téléphone te. Tazen si la zakana batu. On a Belvina Bagnete Varate, Belvina Basamote, Fana Machina Ressort, to lepe na Madame Belvi Kandi, to mêler Madame Belvi Kandi. On ici là, on a bien donné beaucoup sur les macabres. Ni n'a pas bien au salé les pas à bateau, t'as mon bol bassin. Est-ce que ça des locaux? Si bon, ayam la bino nini. Au bobé ça y est Kanda. Mais bon ça. Si dans un zobate, aza ba muta umepe na Kishasa. Ayebi, mabunes bolo, bioti bo sisi bo kosi. Ce qui MK, alors que si dans ta kumba théâtre Congo, na pese exemple, ce bat bowling prochainement, na me manga tati 20. Bon, mon j'ai belé déjà, disait belé. To ba ça mususu. Yo oyeba ki si la attends ba na ki chaîne, l'autre ba start, peut-être la fille ba start. Miniature des ba start. Ben fait que le mutene ce moment mon pas go na ina ba chopi na miniature à film. Ba peso fait charge à film. Y pas comment ça ndene. Ba biscuit bimi ko na te. Ba bombo yete ba ye suka zongo panan ba belle fille bo ya lo sa no jouer na ba ya lo sa na ba na muto azo ki bana o ba bimana no nil parle mama théâtre tche bango na théâtre tche bango na miniature senan si belle fille candide bon be on ba komi na ngoto tango ba lu kelo nga kombo ba pesa mo forme ta motera ta kutongo muta ko na biso ebele. Voilà, merci beaucoup ça mon tête au mot qui na biso vraiment malem vers shit lilo boye mwana batu ye gabi asiliki aye a cœur ouvert alobi oyo akosakana ko finga ou bien ko recadrer maman na ndenge ya mabe. En tout cas, ce gars mobali akangaka déjà ma kofi. Ce qui arrive dans ma casse à Betty. Ce pays qu'on a dans ma casse à Betty. Oh mon ami, na contexte ça c'est que Betty ma trop. Ya tikaboye. C'est na contexte ça que Betty ma trop. Si ko Betty mo super risque à fumer. Ya. Tant ngai ndi na vandi boy. Mais maman na biso za respecter. Na za respecter. Maman na bango. Pourquoi na bibon? Pourquoi? Moi je suis un mokolo te. Mokolo pas maka mwana moke. C'est ça. Ba propos nyonso maman la banga tenaka na TV. Ya lobini pona. Tant ya wela kaka oya koloba na koma maman na ngana ko bunda na ye. Siko ba propos nyonso maman la banga tenaka na TV. Alobini pona ngokasi. Donc ya lingini maman na bango alobaka na ye. Bato bati ya gabata lobi mwana abunda na bino botika ya gabata lobi mwana kana contexte na yo na beta matrot ya po mama na bango taka aloba tango mama banga ndo lobaka kaka bato ba ndo répondre ka mama bango à chaque fois mama bango lo sa ba sortie médiatique bato ba ndo yela yi bo banga te surtout bato ka ba biso boy banga te nani que par rapport à ni combien bitum nini ne grandi na Kinshasa to bota miawa to bangela to bangela Londres to bangela to bangela na Kinshasa ta que maman na yando ça va sortir médiatique mabe maman na tamboli mabe
C'est ça. Olingo linga te vive arrive na ba téléphone na biso to longola. Eh, ya bien ya loba déjà biso boyimbo do attaquer ou attaquer ga wa. Là na lobi na. Olingo linga te vive arrive na ba téléphone na biso. Eh, tout le monde a pris mon tâté la fenêtre maman yi. Maman zoli. Chigo. Maman na fenêtre. Chigo. plus négatif. Chigo. Pona ba vive avec ba téléphone na biso lobi nini. Ah vous savez ba tourner ba vidéo. Abunza surtout ba producteur, to ba réalisateur. Mais quand c'est ceux qui ont avoué au lingi réputation maman ne bonga. Ba nous le ba producteur wana. Koloba boete. Qu'est-ce ah ba le ba producteur wana. Bino nde mu bosa ki maman na biso. Ale kana ba téléphone na batu na bandino na bino. Yo la ka mu to ba maman na. Mais maman no lo ba na batu. Bon. Lokola yo olingo bunda. Yo sa maman bina le ka loba. Ata so ba loba to ba loba. Atala. Le baka maman bino maman na lobi na bango siko le ka loba. Au moins ce qu'on niveau ko beta manaki chasso. Mais maman bango to monaki aki koloba awa aloba ki na miso mona muki alobi par rapport so ki madesu babilo mo bongo. Ya on a lobi ki na bande les sous. Maman la bango loba ba loba te atina maman loba. Surtout so ba sele erreur ba ina kombo Belvi Kandi. Po biso ne dobe biso saka défense sécurité madame Belvi Kandi. Biso ya kande so bino boye. So boye te biso to lobela film. So boye te ko recadrer bino. Biso ko lobela ka film te. Mais biso to lobela ka film. So ki boye biso beto ye. Mais so boye te to lobela film mais bino boluka boya. Yebisa maman na yo aya na kombo madame Belvi Kandi. Ndoko kompa bitumano loba ndenge salaka. Ako compagnie so aloba kaka yebite. Ako compagnie. Pema bitumam so na yebonte. Ba bitumam so yebonte. Dabi obona ngo bunda. Oko bunda na ebisa yo. Oko bena tana obena ebite. Oko za tan, oko bunda. On a pas continué à transmettre la bimana. Yo ba yo bunda. Ako bunda. Mama bina loba. Oko comprendre. Mais em so za pe na ba mususu bo banda pe, so mo bango alobi. Ba témoin déjà loba ki kanela ki ba. Azate na famille bota mutabonga ate. Na famille bota mobimba mutabonga zate oh alobaki mwana alobaki mwana zana il est qui dans ces pays même bino mo banga côté ba mususu bo mo banga mutabanga kaloba lokanga na loba be te par rapport ba komaki ba agresser ki nani ba tomboki ki jemima ba lobela ki mususu na musika mais lobela ki ya bob na musika nana lobela ki nani yana biso ya tete alobela ki ya bob musika te anda oloba ko au finga ya bob na musika ya bob bazana musika mais ataka ki jemima boye na kin marché ba yebe so bazokisi bien ka c'est que exemple match biso to lokwa ba disciple Jésus Christ toza capable de resala mabe ya makasi yindi po mona bo bako théâtre lokwa théâtre ba vikanda simba kango mama na ke yindi. Au moins, il y a Jésus-Christ. Jésus est capable de faire quand Jésus va quand peut-être. Quand Béline est marié, il te dit quoi qui? N'a qu'à seconde il te quoi? Jésus a talité. N'a capable de rejoindre salangam te botika. Bambelo na bambele mbele basombaka. Basaleni. Ba bomba kian. So madame Belvi Kandi muta pekisa biso tongo midi poko. Noko. Na lingité. Bolobate, focus na film, focus na film. So mon commandant Belvi Kandi le baba, trop c'est toi. Ibula. Boya. Oh, tu le baba pour appeler ça. Moi, non le baba pour appeler ça biso. Donc on c'est réservé ma casse ma mère a pris ça. So bango de baba va appeler ça bangote. So biso ko baba ça va. Bon, le baba va loba. Na appeler ça un peu mingi, ya tout opéra loba. Pone na loba ba appeler ça biso. Ya on a lobi bo. Les gens ko loba moi va réserve. Va réserve. Ba tout pas mon o ça monter za malobo mabe. Mais ya opérer ça. Ya opérer ça. Bon, Chico, to parce que ya opérer ça te to loba Chico. Tu fais ce que nous ba chéri comme tos, tu fais na bino ba exaucer, tu fais na ba ibula baba molema. Bon, prêt. To que Chico. Et ça non bo ke tumba manango te, ça n'aura normal. Bon, quand même, alors, première sortie médiatique, on se retrouve à une conférence. Au moins, on va vendre à Bassel, Bassangani, Bangonios, va attaquer. Moi, tout le monde a bon, parce que ça, c'est vendre. Moto. Pour moi, je vais expliquer, on a une douche, na bino. Pour moi, je vais aller sur le kikosu. Ya. Tu vas ça va, tu es dans la vie, nani, bobotano kikosu sur là. Bote pas na bango. Tanalala. Botala ndaku na bango.
Bota le studio foot là. T'as la capacité studio. C'est le lobby. Si comme moi bref live comme toi le sable live tira bambe tu na biso. Ya. To la mungi na tongo to finga ce que banda ba ko pas que tu foot la ba décha ba sala la wala prison. Na biso yo to la sabra ba wese na bango to la sabra studio ba tendance di binga to la sabra vina bango. On de bango ba na to dévoiler. Tala, so to dévoiler bango. Tout dévoiler bango. To la sabra banani mbondo de Paris n'engala la église n'angaba to la que ba gola ne balala na église to la zuma n'enga za na place fixe là tatambola na sakine o mo na kangi zuma na nzela filmer na brosse limi tala non madame Vikana peksa biso ezo ba comme ça na pointe que toloba mon commandant Vikana loba bolo bagata un mois ne ko ka internet c'est baby. Voilà! Le commandant baby ça théâtre mo ba ko pa nege baby et au beba penza pour la caméra moi yam si yambe na talinga la ba vendre basala analyse moi ya mayele mais ba ngune déranger ba basala analyse moi normal bon so ba mo nango danger kuna ba on peut répondre et moi ce que comment est-ce que ya solo boy c'est que internet moi yinda Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre tranche aujourd'hui. Vraiment, j'étais avec Sam Monter. En tout cas, Manka Kibino Makasi. Les lobo mais ça n'a dit oh, vraiment, ouais. La semaine, toi, nous salongo d'éléments. D'éléments toujours. Dans la famille Bo, tu as déjà vos adresses à la Hot Basquille dans la semaine. Bon, on nous a dit deux fois la semaine. L'État paye na salama, on se bat tournage, mais à la Hot Basquille la semaine deux fois, on nous a dit deux fois, Exode Mickey bien accompagné de 100 monteurs na Haute Basquille. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. N'a pas sur besoin qui temps il y a Kolanda Biso 100 monteurs. Tout comme même son Asuka, mot de la fin par rapport à l'émission et puis l'équipe va dédicace. Donc déjà focus na famille Libota, ba chaîne tout ba le Ramadan Belvi Kandi, ba défendre Ramadan Belvi Kandi, famille Libota, osa censé, osa obligé. Otala rango, otiaka commentaire, o like. Ba noko, ba tantine famille Libota, o ba défendre Ramadan Belvi Kandi. Ko benga bango, ko tuna santé, motivation ya bien. Différence na biso ba ndeko mususu bango bazana ba robot. Attention les monsieur bina pelté, ils sont normal. Mais biso ce que monsieur si tout le monde a noko, to sepeli ya nani ya exode. Toi oui, ba tantine manoko ba benga biso. Toi différent na bango focus donc déjà mon église le 5e épisode. Le 5e épisode déjà focus 5e épisode le na mon église na Candy Star tout le monde a les apparences de Bachaki fait tout là. Prochain film. Quant à moi, on a eu ça tout. Ma chaîne tout le Ramadan Belvi Kandi Bo qui est beau s'abonner. Toi, ma chaîne t'aime belé. Tout en gagnant sur tes beaux s'abonner pe en Hot Basket. Beau s'abonner pe na Samoté Kin télévision. Voilà. Donc déjà, si on repère ça bambote sous. Bambote oui. Na bambote na un manager. Manager de Lix, Papa Tigre. Papa Tigre, manager de Lix, Papa Tigre. Vraiment Mikolo belé, Papa Tigre mbote na yo. Esika ozwami. Un boto comme le Papa Tigre na Texas oui Papa Tigre na Texas mbote depuis Texas na profité mbamo na États-Unis na Caroline du Nord na pesi mbote na grand frère propre Giba Dibanza Giba Dibanza motema maman Geneviève Dibanza bo pesi na mbote na babeba poto na Caroline du Nord kuna pesi na mbote na Doucette de Nix na richesse mon compte à Caroline du Nord Giba Dibanza déjà mbote na ngali susu na apôtre Moïse Kassongo MKTVD apôtre Moïse Kassongo donc déjà ba tout bozana bikakatono bikumba ba problème ozo simba to bomli kenza mener à sa solution donc déjà adresse les amoko église de la restauration par Jésus-Christ donc déjà et pas apôtre Moïse Kassongo ba to ngaba mona ye to ba solana ye ayambaka ofele ba ko benga numéro na ngai quand amona pesa mbote na ba bijoutier tout ya Gambila Lauriane Ngoua madame Lauriane Ngoua mbote na yo Julia, bon retour na yo déjà. Donc Julia mbote na yo, mère tambote na yo. Donc déjà on appelle ça mbote na Darlene CPI. CPI de la presse. CPI de la presse Darlene CPI mbote na open na Exode Mikobi. Donc déjà ceux qui n'ont pas ça numéro na ngai. Ouais, numéro na. Numéro na ngai ça plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56 la maman chérie. Il y a Sylvine Jolie, ma mestre MM Batantine, tout besoin tellement belé, mbote na bino, mbote suka na Bella Production, maman Belvi Kandi. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de Cassel l'artiste, je suis
Exode Mikebi, merci beaucoup. Naba nyonso bazo sepela vraiment na musala o nazali ko sala, nazomona ba commentaire, nazomona ndenge bozo ba aza songi boy na boy. Non, tozo sala ka musala, merci beaucoup. Naba nyonso bazo zo vraiment temps ya ko commenter puis ya ko apprécier musala oyo tozali ko sala. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand bonjour à la maman. Elle est d'une Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle est d'une Mikebi, Bamboti et Belé et pas ya Gradi Mikebi. Espérance Riziki, Centre Riziki, Bozalarawana Pona pour soutenir Exode Mikebi. Vraiment, na komi nasuka ya émission ya Mokolo, ya lelo. Mokolo et Belé, bah tu vois, bisa kinga ike. Toza na posa ya Exode Mikebi na ebisa kibino bozwa numéro ezali wana na ba ya écran na bino bokukutana na manager de l'X Papa Tigre akokumba bino pene maki pene malembe kino epa ya Exode Mikebi kasi so bomoni wana ezali marche ya Moulaï Makasi beta plus 243 57 17 81 57 17 909 plus 243 81 57 17 909 au cause directement Exode Mikebi. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.